Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Bonjour, bonjour, bonsoir. Na mutunyo so ya kozwa occasion ya kolanda émission na ngana kola lelo ngambi kola bilo ya mwasi na kombo ya bijoux d'or. Lelo mama bijoux d'or na sepeli na yaka kosola na babone na ngandenge na prometa kibino na yebse kibino na lobi avant année si là na koya komeka mwa ko pesa babone na nga merci na koya mwa komeka ko solo la ko pesa conseil ka ndenge to pesa ka chaque fin de l'année na fin de l'année ya 2024 to pesa qui conseil avant qu'on compte la 2025. Fin de l'année à 2025, tozo pesa lisusu conseil 2000 na 2026. Ka ndenge zalaka tam susu o monika a titre langa olobi okota oyo kelo nini mama bijou lobi na no sabonate mama bijou nazo senga na yo s'abonner na Bidor TV fina croche la notification o banda kozwa ba nouveauté surtout mama bijou d'or banda kotia na rapidité nyonso parce que ça biloko musu to partager que ça musu super to partager raté mama bijou na tia moi ba délire biloko moi ya mikie moi donc moi somo boye na yoka ki quelque part na sepeli na ngo na sali na ndenge nanga donc et puis na ya rapide pesa ba conseil na sala rapide publicité à auberge na biso et ça na matongi na Irebu A37 ça YouTube mais batumi boyebi na bino mama bijoute ça YouTube mais ça YouTube nde biloko na biso auberge na biso et yebanité nde penza pe ezo marché ndenge ezo marché te mais avec YouTube avec publicité mama bijou doit naza vraiment témoignage à olobaki publicité et foutara parce que sans publicité mais mon boulot auberge na biso za matonge na Irebu A37 ndeko lingo ke na o congé la ki ko se déranger te donc to sale la bino auberge na ba prix moko ya C ba prix moko ya kitoko avec $15 ya pamba okozwa chambre lit il y a 2 personnes. Et ça la douche debout ya propre ya kitoko, et ça la climatiseur na kati, et ça la télévision na kati, et ça la frigo na kati. Et puis ni lisusu. Soko zui à premier niveau ya baba pa na balcon, soko zui à rez-de-chaussée ya baba pa na dans la véranda, tout ça la place est bien pour na baba na bino bavandaka. Et puis pour ça la cuisine commun, ya ba chambre wana ya mike dans cuisine commun ezali, tout ça la nyoso micro-ondes, basani tout. Donc yo yekala bilamba na en tout cas ça la séjour moko ya malamu. À part ba chambre wana ya $15, tout ça la chambre musu pe à $20 ezali, tout ça pe la chambre musu donc appartement ou la chambre salon cuisine, moi ko na $35, musu ça na $40. Mama bijou le ba soko yeko umela, en tout cas tout ça la biso ba prix et pas la biso ka bon yo surtout yo za na mo présenter biso en tout cas to zwaka. Biso côté on a vraiment tout ça on a problème de ma client la biso te et puis mama bijou doit alobi lisusu nini biso pas la biso tambo ndambu ye na ngo kopesa to kozwa donc bandi kopesa na yo muke ti mbongo na yo ekosila mama bijou azwa kata 10 fois 20 fois to kozwa la biso et pas la biso faut ça la ba réservation parce que ba place na biso ezaka ka pour le moment toza na ngaka 9 donc toza na ngo 10 oh tozo sale la ezali 9. Donc, Kalamingité 2026, oh, ils ont eu Pemba, aussi, lisa, ba chambre, to komati na 14, parce que tozo keneti na 3e niveau. Toza ba chambre mouké, toza ba client ebele, ça la réservation, moi, avant, pose la place, oh yo, eza ya guna yo. Donc, toye kobete ya bino lelo li solo, eza vraiment li solo te mezali conseil. Yango wana partager vidéo nanga, ka ndengo koti otali, o sepeli, o partager yango, au kota qui peut m'souka pour mon titre, maman bijou lobi s'abonner, fina croche la notification et puis commentaire na yo pour leur sa biso ba courage et on ça la biso bien. Maman bijou lobi pourquoi pas tam sous na solo la ka OCP la ralanga, donc partager la vidéo nanga et puis manifester ka pona et ça la biso ba bientôt e ba ke to ça la bateau ba soutenir la biso na musika. Donc le conseil na biso lelo maman bijou do na yeko solo la vraiment ba point mingité na yeko solo la selon la vie na biso discipline et ça vraiment très important parce que avec discipline oyo to memarango na ba mabala avec discipline oyo
to boko la bana na biso na discipline oyo avec discipline oyo biso moko se toza discipline makambo na biso ko simba donc discipline ezo jouer rôle ebele na katikati ya vie ya mutu so to leke la discipline to comme na série ezo jouer vraiment rôle ebele na kati ya vie ya mutu surtout pour la ko réussir pour la makambo na biso simba il faut biloko la mibale ozala nango so oza discipline to za série te en tout cas mobulu et puis lisusu nini rôle nini point mususu eza na se eza penza ko sala to landaka ba sentiment te parce que eza bandeko mingi batu mingi bazo bebisa ba vie na bango pona ba sentiment eza vraiment malamu te il faut ko tambola ndenge motema na yo eza kotinda totika makambo ya ba sentiment parce que ezo bebisa na biso ba vie eza ya ba point o misa tu mama Bijou ko solola yango wana partager dans moi vidéo mama Bijou mela moi tenanga et puis nazongela bino ibande kolangai mama Bijou ka ane da lobi discipline ezo jouer ba rôle ebele na katikati la vie na biso famille ezangi discipline eza famille ya kokufa famille fait la kana discipline il faut ozo boko la bala na yo bana o bayebake en tout cas biso tozana ba limite ya kosala makambo mususu tokoki kosala mais makambo mususu to ana droite mwasi na mobali ozana mwasi na ona ndaku ozana discipline oyebi ke nga naza marié nazala biloko ona koki kosala na ona koki kosala te nazala na mwasi na ndaku mwasi na nga za étiquette te naza discipliné so na wuti musala fona zonga na ndaku na nga da ke kokuta mwasi na nga naza marié na roko kende toujours kovanda na banganda te parce que naza marié na roko kotela ba groupe ya pamba te parce que naza marié tozala kala ba discipline na ba couple na biso tozala kala ba discipline na boko la bana na biso bana pe bazala na discipline ba ki pa na biso na famille na biso o ezali permis na o ezali permis te c'est très important voilà to leki na ba vie ya ba famille et puis tu es quand on a ba vie na biso moko ezala osala musala so za la discipline te okende na échec ba vie na biso ya ba commerce il faut ozala na discipline pour la musala na yo esalama ozala mo eloko moko boye neti ba biso ba oyo ozala mo eloko na surtout en distance na musika il faut kotisela mo penza discipline il faut kotisela mo penza qui sérieux wala to ya la série après kotisela mo penza discipline oyebi ke oui ba travailleur nanga ba yebi ke patron na biso be patron na biso azalaka na discipline omona bango pe bako banga mais so za na discipline te ozala eloko mo ozala discipline te yo moko ozala mutalo yenge yo moko za soki ndenge nini en tout cas ba travailleur na pe ba landaka ndenge wana ava ba vie na biso esimba ava eloko na esimba il faut kotisa discipline omona makambu na yo ekosimba donc oza olingineti eloko moko boy eloko ala pona ozwa yango ezosenga nini ezosenga discipline tokotisi pe mbala moko sérieux ezosenga sérieux ezala pe na ba famille soki sérieux ezali te yo parent otambusa foyer na malamu te na kati ya famille yo mwasi oza na sérieux oza sérieuse te otambusa pe couple na kitoko te ndenge moko pe na mobali tozotambola na sérieux na discipline na kati ya musala so oza discipliné oza sérieux tobakisi lisusu oyebi eloko ozosala en tout cas batu baokanisa ke osimbi kisi nzoka kisi ezalaka te kisi eza mutu il faut mutu ezosala il faut mutu oza discipliné il faut ozala mutu oza sérieux na eloko na yo mpona esimba biso ba oyo toza ba témoignage moko oyo ke oui ezomona na miso ya batu tobandi musala na biso na 2 chambres tobandi musala na biso na chambre salon cuisine moko na chambre moko ya mukie o bato bayebi numéro 1 na numéro 2 tobandi musala na biso na batu baza ko critiquer mais tellement biso toyeba keloko tolingi tozaki discipliné tozaki sérieux tozaka ka komeka tozaka ko bunda lelo nzamba tia loboko to komi place o to komi parce que qui serait ezalaki na musala et puis qui discipline ezala musala vraiment discipline ezalaka une fois yo nani travailleur ozoyo ka gérante te gérante so a komisi message pa la nganga oyebisa gérante wana en tout cas fungo la porte abima akende tema ba yebe pa la biso ke soko sali mabe porte eza polele bimba kende nazala kana tour à liboso na koki ko excuser na koki ko limbisa au deuxième tour na limbiso te parce que nga na osala musala nanga eza réputation nanga ezali
business nanga lelo réputation nanga ikokufa bino bokene koluka misala esika mususu lelo business nanga ikoki kokufa bino bokene koluka misala esika mususu ngamtu na ozala perdante. Donc il faut totia ka discipline na makambu na biso to mona ekosimba ndeko oyo ozotalanga est-ce que ozaka na makambu ozosala ezosimba te mitala oza discipliné mitala est-ce que oza sérieux eza bandeko mususu aosala eloko azana makoki te mais aza discipliné te okanga ki eloko moko bobaki eloko la il faut na sala tango zwimbongo obeli liboma yo na ba chasser ya bazara yo na ba chasser soki ya ba HM yo na ba magasin boy ozokota ale opanzi mbongo après simango ozongi piaka okomi kokanisa mais ozana eloko moko il fallait osala oza discipliné te oza sérieux te parce que mutu aza sérieux mutu aza discipliné so ina kange eloko nanga eke na kandenge na kangi ndenge peka ekozala au moins que toboma libumu na biso nzala te il faut na lia il faut na somba kisi il faut na lata bilamba na tambola mutakala te mais à condition que naza discipliné so na lobaki ke na bombaka peut-être $500 ou 500 € chaque mois yangwana ka ngana kosala parce que naza sérieux et puis na yebi eloko nini o ngana zosala to ikoyeba eloko o mutu ozosala eza très important il faut toyeba biloko nini o to salaka et puis il faut tozala sérieux il faut tozala rappel discipliné c'est ba eloko nini tozosala en tout cas na makambu na biso nyonso il faut tokotisa sérieux et puis tokotisa discipline avant biloko na biso esimba so biloko na mibale na via mutu ozana ngote en tout cas okozala toujours na échec atana musala so oza sérieux te oza discipliné te musala na ko marcher te na famille aussi c'est la même chose donc tozala vraiment ndenge 2026 ezokota en tout cas toyebelo konini tolingi d'abord et puis tokotisa ki sérieux tokotisa pe discipline na ba vie na biso omona totambola na biso malamu il faut kozala organiser il faut kozala makambu nyonso tout na organisation ovandi boye lobi 2026 25 yango ezosila chaque nange ezalaki côté nini 2026 na kota ngo ndenge nini rêve nange eza nini nazala ndenge nini oyo surtout tosenga na nzambe yango nzambe apesa abiso parce que surtout tozala mboka ya poto nyonso to epesa meli biso ezala batu mususu ezala série mo na mboka na biso awa na côté na biso na colonne na yebi ke série moko musala moko erenyaka babandai ko benga ngo musala ya banyau wana ezalaki babandai ko sala ba boîte biloko ya banyau ba noir mingi bazalaki kuna donc kombo lango en tout cas na yebi te kombo société ngo mais babandai ko benga ngo musala ya banyau po babandai ko sala biloko ya banyau batu mingi basala kuna ezala bato basala kuna babandai ko futa bien bazo futa bango mbongo mususu na enveloppe mbongo mususu na compte en tout cas esunga bandeko mingi ya ba noir mingi basala na musala wana batika na ba souvenir ya malamu na misala na bango mingi pe basala misala wana soko tuni bango lelo obandeko kende musala ya banyao otikala kozwa nini po bandeko la buka 4 heures en tout cas ba noir mingi balingaki musala wana babandeko sepela po bandeko futa bango bien musala wana ta mususu erenyaka lisusu te yo salaki kuna otikala na nino mona atikala na eloko te atikala na eka na kombo mais parmi bandeko o mususu basalaka ba mususu basorganiza penza bazala na ba projet aussi ça banda kuna bango na ba Congo mingi basala yango donc musala yo ezalaka organisation ezalaki na musala normal musala ba mindele ezala batu mususu ba organiza pe vie na bango na musala bango na banyau wana ezapela bandeko mususu ngana na encourage rango te mais ezala batu mususu ba coopéraka ezala mutu mususu basala ta mususu cop boye bino moko boye bi ba cop mona tanga ba koma modela ba cop ngo ezate mais parmi ba cop basala omona na parmi ceux bazaki 4 5 na 5 elo mutu mususu moko s'organiser pe vina et bien atika na pe ba cop wana asala mo eloko moko quelque chose mais surtout ni ba misusu ba se retrouver ba s'embrouiller parce que bazaki sérieuté et puis bazaki sérieuté et puis donc bazaki discipliné bakaisaki keta musu ba couple na bango na ekosi la te bandozala kaka bazaki na ba vie ya babasi bazaki na ba vie ya boye mingi basala ba tapage moko omona donc azo louer ba voiture minene pour ba mona e danger donc sérieux ezate discipline ezate atikala lelo kope sila avanda na ebongo
mais et ça la misusu ba ça na bango pe quelque chose na bango na bango ya ba cop pour la nipo bazaki sérieux pour ba yeba ke lo nini balingi il faut qu'on yeba eloko nini oyo lingi il faut qu'on la sérieux et puis il faut qu'on yeba kozala donc so aussi au côté si discipline na makambu na yo au mona ekosimba mi côté sa discipline lobi ke nga penza 2026 ndenge bandibo il faut na sala boye et puis toi tiens toujours nzambe liboso soki nzambe lingi nzambe asunga nzambe a permettre que posa nanga ekokisama rêve nangai esalama nzamba kosunga biso avec ba discipline na biso avec qui sérieux na biso nzamba osunga biso soki oza sérieux toza discipliné te nzambe mo asunga o ekozala te to senga ka bonne santé to senga ka longue vie et puis nzambe akitisa marana eli ko na biso ba posa na biso tozala ki na 2025 o tokoka kite na 2026 tokoka yango banda kosala bilan ya 2025 et le cas ndenge nini place nini oyo eshuaki place nini oyo mona kike osala ke loko esimba ki penza mais esimbi penza te meka kolekisa mungwa meka kolekisa soki sikre mafuta esimba difficulté za ki place nini meka na kotala balancer yango wapi sika échec ezalaki parce que 2026 toza na besheki wana te balobi eloko nyonso tu ya mabe na mokili yela biso ka pona détruire biso te mais yaka pona opesa biso mayele conflit nyonso tu te eza pona koya ko bebisa yo non eza ba conflit mususu yaka pona etombola biso ko swala nyonso tu te yango ni mtu koya ko détruire nga ko swala mususu eza pona eya etombola nga balobi epala biso balobaka ke na ko swala nde okoyeba ba défaut na yo défaut na ngeza la ka wapi ta mususu ko swana te boye ba défaut na ezate soko swani ba yebi so bita mususu ko la bien te ba kwiti mutu aba kwiti soko za mutu oyo mutu esala oyi ba fingi ngai na za mosa ba kwiti silence soki za ko swana ta mususu ngoko yeba te donc ko swana ezala mabete ko swana to boya kaka ta mususu mutu bovanda na ye bo melana ye bo liana ye ko beba la tina ba niveau ko swana wana ezala malamu te parce que mingi ba réparer kango te mais ce mutu afingi yo zwa kaka oyo ye alobi tala soki eza ya solo bibongisa mingi ba yeba na bango pe ko lata te à partir ba fingi ba yebi ko lata te c'est comme makasa bongisi ko lata nae parce que les goûts et les couleurs on se discute pas mais to zwa kapé mayele na kufinga c'est-à-dire likambo nyonso tu oye la rabi soto mona ngo kaka mabete eza ba biloko musu foto accepter yango malheur moko yela kinga na vie o nga la permettre ki yango te o nga la kana ki yango te mais comment na osala ni na accepter na vandi et puis na nyoso to na tirer leçon OK faut tanga zaki wa OK nga zaki na faute ko to atenga zaki na faute te we après na simanango na nyoso to na sali ba analyse et là on na zui il faut voir quelque chose dans chaque conflit nyonso chaque malheur nyonso to yoye là on a vie il faut qu'on accepte yango il faut qu'on accepte yango parce que ba erreur to sala na vie nyonso tout ezara mabete ya malamu pe ezala oye ya ke ezala ki erreur mais suka ekomela ki o malamu o sala ki erreur moko bo na vie mais na nzela ya erreur wana o tamboli pe na liboso na ngoki okuta na bonheur to lo ba ke nzambe mutasala ki moi problème wana eya pona osepela donc c'est-à-dire 2026 tant ezoye la biso to kota na kotala 2025 ezalaki ndenge nini esika nini totambola ki mabe esika nini tokoka kite to meka ko changer ba comportement na biso vis-à-vis na ba famille na biso to éduquer ba na biso malamu to pekisa ba na biso ko finga ba mikolo to éduquer ba na biso na éducation ya bien ndenge biso to kolaka ke mama ya muninga bafinga kayete mutu azali yaya na yo bafinga kayete mutu azali mukolo na yo ba respecta kaye surtout so mutu wana asasalela yo bolamu il faut avoir un signe de reconnaissance parce que yango nem to sa ko détruire ba vie ya batu mingi ezala mutu basalela yo bolamu ezala mutu ba eda yo basunga yo balalisa yo na ndako ofuta mai te ofuta courant te ofuta biloko ko lia te pendant longtemps bayamba yo na poto na ndaku moko boye zala moi reconnaissant que na ndaku wana na kota na sombaka mapate balakisa yango nzela okende ko bwaka bafutela kikai ba avocat tout ça compte
hein kotambola na ba ingratitude kotambola na ba kozala ingrat na niveau ya mutu asalela yo bolamu eza malamu te. Donc na 2026 tant tokokota mais quand kotala nani yango penza o blessa ye parce que ezala batu mususu o blessa mutu wana kolimbisaka yo te mutu wana banda kotiaka yo ka toujours na ba prière yo ata ozokomona koza ko avancer mais olelisa mutu moko tapusa zala yaya na yo olelisa mutu moko aleki yo na âge olelisa mutu moko ye paza na bana yo za mwana ye paza na bana na ye olelisa mutu moko bo asalela yo bolamu tout ça année ozokota na année babiloko wana ya mike il faut kotala yango parce que vie eza compliqué ngana loba yango lelo eza ya biso lobe eza ya nzambe kokanisa te lelo lokozozwa lipa lobe kokozwa yango nzambe aza na devoir ya bato ebele eza ka yo te. Alors il faut pas tolinga ko blesser bato tozongi na sujet na biso ezali tozwa 2 points oyo tosala ngo na misala. Point na biso ya liboso tozala discipliné na makambo nyonso ezala na bandako na biso ezala na bavi na biso ya misala ezala na bavi na biso ya ba commerce zala vraiment la discipline pour la omona esimba et puis kotisa sérieux na makambo na yo bayebaki en tout cas awa jeté no apesa bino exemple ya kisérieux mususu moni neti biso tozala na ba flat tozala na auberge oyo ça soki na combien de places lelo na kokoloba ke na kangi 2 mois na ozwambonga mutu te tous les 9 soki tous les 10 c'est eza ba chambre na okota na kota na bimia eza yanga na kei kuna ba travailleur ba omona patron na biso za sérieux makabazo sala kolinga ba jeune garçon ba musicien ba ye ba taboye ba ye nazo sala vie na ngana loyenge naza vraiment sérieuse te après soka na détruire musala nga parce que ngamu naza patron nazo sala buzoba lelo na gena sala buzoba na sika na ngana kei na zongi bango pe bazala ba kolanda nga bango pole ba kotisa ki série ou bien dans les gérants na nga za pe sérieuse akoyi pe ba mukolo loko ye mo azala sérieux te. Alors donc sérieux eza vraiment eza ko jouer vraiment un rôle et belle na vie ya batu babosa na kayango kozala sérieux na vie ou bien sérieuse na vie na makambo nyonso tozosala efungula ba porte parce que ata batu banzimara te mais témoignage et koyi ozata msuna mutu moko en tout cas yazaka jeté ata na ba veni tokitaka ate yazaka jeté ye banda to mona ka to tikala ko mona na buzoba te. C'est très important. Tous la ba sérieux na makambo belé na ba vie na biso bomo na makambo yesimba. Parce que mingi pe ba bala pour la ba comportement la ba ngota msusu ba tu ba pesa témoignage en tout cas fille azaka sérieux ou bien garçon azaka sérieux. Ça compte. Hein? Donc sérieux na vie, ça compte. Na makambu na ozo sala sérieux baby ki azaka jeté musala na yo sérieux so ba lobi ki boko bobanda musala 8h yo 7h so ki 30 oza déjà présente oza sérieux na makambu na yo oza discipliné na makambu na yo. C'est très important bandeko vanda vraiment raisonner 2 points o nga na lobby soko oza na ngote luka okoma na yango na 2026 et sunga yo makasi. Et puis tolobi lisusu nini awa tolobi 3e point na ezali kaka ya ba sentiment na mokili kozaka na ba sentiment mingi te zalaka indéterminé na makambo oyo lingi parce que ba via ba sentiment o mingi ba okufa o sa likambo ka po batu ba mona o kene ko kena place moko boye ka po batu ba mona ko ba o kendeki eza malamu te. Il faut ko tika makaba ba sentiment muninga linga kayote en tout cas kimaye ndeko wana sepelaka na yo te yo pe ko sepela na ye te libala na ezo simba te tika to tika makaba ba sentiment batu bakomona batu bakoloba non biso tozo vivre pona batu te longola esprit wana yo vivre pona batu ba osekanga batu ba osala be non tika sentiment parce que batu mingi bakota na libulu pona ba sentiment asala ki likambo po sepelisa batu après zongela e mabe totika ba sentiment mama bijwa lobi 2026
tika sentiment omona ekosimba. Merci beaucoup. Na ligne na pesa kaka babone na nga nyonso tout ba meilleur vœu na bino 2025 toyeba kiango 2026 toyebi teza surprise nzambe to senga mawana ye kitalikolo na biso to kotango malamu epi to silisa ngo malamu. Mama Bijou pe na 2026 na fin na vanda lisusu pona kopesa bino conseil. Na kombo na Yesu Kristo nzambe akosunga to kota malamu epi to zala pe malamu to senga ba bonne santé to senga ba bonne santé nzamba batela biso na ba famille na biso. Na pesi ba meilleur vœu na ngai na Valérie Kachama na Belgique moi si apembe moi si kitoko wana za parmi ba clients nanga oyo ya auberge mama Valérie nzamba lola apambola yo. Na pesi na katikati ya Allemagne na moni mama Meje na Quadrate ba meilleur vœu na yo nzamba lola apambola yo. Na moni lisusu mama Graciana na Quadrate wana ma copine nzamba lola apambola mama Graciana amona yo na famille na yo mobimba. Na moni mama Viviane Makeleka voilà pire sœur nanga en tout cas nzamba lola amona yo joyeux Noël na yo yango yo ba meilleur vœu na famille mobimba pesa papa Simon Mbote pesa e ba meilleur vœu de ma part. Na ekeli susu na colonne na moni mama Louise moi si papa Andoya na pesi yo ba joyeux Noël ba meilleur vœu nzamba lola amona yo libota na yo mobimba apesa kimia ozala toujours malamu ndenge ozalaka. Na moni kaka na colonne na moni lisusu Sulamik ngala benga kaye mama Sila na colonne mama Sulamik nzamba lola amona yo na bana ba meilleur vœu ba bonne année yanga yango oyo. Na keli na ville ya Eshvaila na moni notre frère nanga na kombo ya Junior Juju Poutou wana baza ba soutenir nga na musika na ba conseil na banini en tout cas mon frère nzamba lola amona yo ba meilleur vœu na yo ba bonne année na yo. Na keli susu na 0033 na moni Kasai les bourgeois ndekolanga Kasai les bourgeois 0033 nzamba lola amona yo do ba meilleur vœu ba bonne année libota mobimba de ma part. Maman Bijou souhaité yo ozala bien na 2025. En tout cas mutu nyonso tout oya yebinga na souhaité ba meilleur vœu ba bonne année na bino na famille nanga mobimba bana na ngai. En tout cas ba joyeux Noël na bino tozala ki déjà ensemble ba bonne année tozala pe ensemble nzamba lola abatela libota nanga apesa kimia apesa mayele apesa bonne santé apesa nyonso fungola ba porte ezaki akokangama efungwama. Makambo na 2025 tosala kite na tosala kiango mais tosala ngota msusu bien te na 2026 gaze ya lisusu makasi na kombo na Yesu. Donc ba bonne année na batu nyonso to basalaka na auberge nanga na Congo ezala na ferme na biso ba bonne année na batu nyonso mutu nyonso to yebi mama Bijou o porta nga la care atazo na tangi kombo na hotel limbisa mbala sima na ozanga te pona koya ko souhaiter yo be koya ko dédication na vidéo mususu. C'est pour ça mama Bijou boa kaka yo na tanga ba kombo na ko hésiter te je suis là mama Bijou le biso lingi to travailler ensemble je suis là. Donc si vous avez besoin d'amso tout na conseil moko nazalaka wana ba numéro na ngeza na suka oza besoin pour que de congé na kin auberge na biso za na matongi na Iribu numéro na ngeza na suka benga mama Bijou osa la réservation na yo ozala jamais déci mama Bijou lobi lisusu nini oza na posa ba beta lisolo na yo oza lisolo moko vrai ya lisolo moko ya ba polémique te ngala linga polémique te ya ka pesa na obetango sauf que ba polémique na mona ngeza na goûter mama Bijou lobi vraiment ande musala ande ki sérieux biso penza point oyo misato mama Bijou atangi naza na kati discipline naza discipliné sérieux naza sérieuse et puis naza sérieux na makambo na salaka et puis lisusu nini ba sentiment ngala muta ba sentiment te nazala penza muta ba sentiment te na lingi bino mingi 2025 ezosi la nzambe alola abatela biso tukota 2026 madame. S'abonner, partager vidéo ou commentaire na yo mama Bijou do azana ngo besoin mama Bijou lobi
À bientôt. Bye. Bonsoir, bonsoir la famille. Maman Bijou naye kaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo tobengaka appartement numéro 1. Bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas, to saleli bino surprise, to changer les bino bakiti normal, ba divan to changer pe sala manger. Et pas la biso de musala, donc musala ezokeli nango malamu, mama Nadine umela. Botala salon na biso ndenge to changer bakiti, to changer les bino pe sala manger. Ndako bozo mona ezali chambre salon cuisine. Et komaka pe 2 chambres salon cuisine. Bengangai osala réservation ya appartement numéro 1 au Kozala jamais d'ici. Merci.